Non, générique titre, il est intitulé Trop c'est trop. Donc, pour l'Obama comme la carte générique, on va comprendre. On a la longue franchement. L'accent a été pétuana de Maranet, yo, ah, pétuana, moi, t'es le bien par comme ma peine, pétuana, parce que, n'a salam salébele, so vani, n'habite, vous avez appelé la chance, peu beaucoup, au sol, na fait rigolo, au tout n'est pas question, à expliquer au pékin, na longue poani. Bolobel, balobel, on te poani. N'a kuna la longue te, ceux qui m'aramboient la te, mais Nazara n'a pas fait. Parce que na sala émission na tika la kofinga wengete parce que so naza lelo arnakula naza lelo arnaqué mais t'es loko déjà lobaki ki nayebi ke bo tenir nga rigueur trop te bo pesa biso ka chance bon nga na limbisi déjà na tie déjà nyonso na epesa mas na bengaki na téléphone yaya o gagné mais mutu sala vie na kwa na yo comprendre yo sala vie na yo nga pe na sala vie na nga donc l'avenir appartient à Dieu. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com. Très chers internautes, partout aux Hollandais, partout na banda kuna bino na ba bureau na bino place boza sikoyo place nyo ce émission ko koute la bino vraiment to bino mingi vraiment ba mbote na bino ba gros bisous kande to misala. En tout cas, bon continuez toujours ko s'abonner na cleboa.com, bo aimer, bo commenter et surtout ba reproche na bino na ba remarque na bino sala biso bien vraiment et zo sala kem sala et kende toujours liboso. En tout cas, pour na lelo to ko yambela bino moko ya ba musicien na biso ba sala fierté ya mboka arnaqué Hercule. Donc azo ngane pe ko sala émission te depuis ba longo la ba waline ba émission te trop te to biti cleboa.com papa il faut les cas ba ba yeba ni nezo leka. Merci à Delana Sototom Banda, merci à Pichu Mangaya Boss Lady, merci à toi Marcus Ngangeni, le caméraman le plus gentil, sans oublier celui qu'on appelle Berger Junior, merci à toi, merci à Herman Apor, garçon slim. La pessimino va me place pour Linga, Bolande la Bisso, merci à Joe Lily Atala, en chair et en os, sans oublier celui qu'on appelle Charles Kiwele, les nobles. Frère dans les nobles frères babi moi la mkela ba mbongo nae petit mais costaud place aux ali ba gros bisous na yo. Bonjour Arnaqué. Ouais, bonjour Jolicia. Bonjour. Boni. Ouais, ça va en forme quand nous on a. Donc bon marambo nyonso zo likande ni monde ngo ya musique ba faire marambo tout le kande. Ouais, ils ont les cas très bien. Nabi ke fait nga Jolili Atala en chair et en os. Et puis, donc, ils ont les cas vraiment très bien. Bah, on comprend quoi. Quand la mine était trop, c'est trop, donc, générique, na denzem, ils ont kaka. Donc, toujours préparer l'album. Album, mais totalement, surtout, c'est un album, et puis, ma plaire à ma cambo. Et là la maman qui peut faire comprendre les batupé et là on y tourne dans tout ça base na idée maman tout ça là ouais un album to bête là to ba que générique si tu vas mettre aussi c'est en semaine nandiai donc oh y a peu ba image des ala kaka c'est ça quoi et puis tes génériques dès qu'on autre c'est trop bien ce moment na kata comme autre c'est trop non générique titre est intitulé Trop c'est trop donc to l'Obama comme la carte générique on va comprendre. Donc, trop c'est trop Zoya. Et puis, Banzembe Yolanda. Moi, Denzembe Yolanda pour na. Besoin de la couleur album. Donc, c'est ça quoi. D'accord, merci beaucoup Arnaqué pour la réponse. Non, le Camille album, pardon, générique na Mwanzembe Zoya, n'a évité les albums, single ou bien comment? Et ça, album, mais toujours. Toujours boire non moi single moi limité to benga single to boire lo mo be pour ba comprendre moi ni ba tumsu ba otala na ba ba osala ni ba comprendre déjà niveau ya makambo ngeza
na auto bimisa ah ba ozana idée album album ezana na kombo te mais générique est intitulé trop c'est trop. D'accord, merci beaucoup Arnaquet, tu peux t'en ma solo. Tu as vu qu'Arnaquet a la sous lungwa. Beaucoup qui déjà message n'est na debi mbala moko après c'est un message que kalamingité générique ezobima. Banzembo mibale ezobima, tu as vu que ba générique muto sala kota ko boaka mingi to ebi muto ko yemba tu as vu que moko ozalana. Mais ngine ba na orchestre na bino, nani za leader. Tu peux osanga na bino ka leto bando mono kala na ba hero nde basakana ezaba nani bana C4 nde basangana ka ou bien leader azali oui na yo ka bazolo ba bongo mais avant de répondre à la question on a pesi mbote na prêtre azamoko Zeka Luzeka prêtre donc vient en Rigo Manso London masalanga Bonheur Chibala l'homme visa très très fort le professeur Julie Eyale l'homme de Langa et Langa oya kala mingi te vous comprenez commandant Popo donc par là ngana loba mon place pas tout bazar faut ordre ça là comprendre tout ça bah tout ça là déjà moi image va te bailler bibiso donc tu restructurer ya tous baza ba même pas apprécier hein nazoka ah bako kabwana na bango to pesi bango 3 mois bako seka muke bako lelebele boza banzambe te soki boza kinde banzambe on a net lingai to banga mais lokola boza na minoka batu ya mukili boza banzambe te donc nzambe na biso apesi biso déjà confiance et puis il y a certaines personnes où apesi biso confiance on est fort pour comprendre dans quelques temps on est pour comprendre force structure roya on ne peut pas être pressé mais ndenge tozana toyebani ke oyo et ça se voit so boza mi so mona bo mona déjà parce que ça tozo mona titoyeba ke leader ezayo yondo ozala leader batumsuba ozana ba mais leader ezayo mais je peux pas encore dévoiler ça c'est pas encore confirmé na ba master olobi ke toana misu to mona kasi na ndinga ba misu na ya bandeko na biso ndena tel ba ouais so bo moninga pe ezala mabete ezalaka pona ezaka na ozaka moko ya ba leader oboyebi ya Congo et puis aza leader ka oboyebi ya Congo pe na oza leader mo wa andoyemba fort po ba leader ba yemba fort ba so ebelete batikala misu mingi tala le padre a omeli na titre ka chanteur azala ngo ka mutu mota bujara ba dicap la merveille banda makamba kunga ngo fo ba mutu mo pa ya mo pembeni pe a compliqué nete mais so ya mo pe de Marabio Chavandi ou Cheta ou vient absolu Igo de la Forêt ou le papa chéri ou maestro Fabro no go pécha aye pe na champ donc pour comprendre tant de structurité tout ça la conférence de presse donc tout même makamo dans les normes n'engezalaka avant to bimsa single na biso tout ça conférence de presse au ben samino ba journaliste il y a télé il y a internet pour te pesa mino sikoyo briefing ya makambo on comprend nga linga tout ça l'émission tellement dérangé nga peu trop je dis ça fona loba nga quand même na pesa moi image kaka ba comprendre moi muke kaka malgré tout sur la sauté parce que ma question sur tout on répond non il faut te répondre il faut te solo là parce que ça na batum sous ba monnaie de part na bino o ba comprendre quitter boké pourquoi et ça ka ke bino bo lobaté côté pe ba lobaté to éviter qu'est-ce qui s'est passé ça là que bino bo longwa kamba mo bo boké ouais na pesi na mbota avant de répondre na question na pesi masalanga Jibol Mbala ba mbote ya trop nazomona vient na tout seul utangazo Poisson Kassere ka champion. Poisson Kassere ka Paul Katalai Sheraton. Na Bossanté maître Chacal Blanchard Azona. Mohamed est mon le cas. Donc pour la question Jordan Fonseca mon ami, Josman lève sa vie mais je reste bonne nationalité belge. Pour la question na yo bon na longa na banda kala. Voilà franchement tu na faire comprendre no batu idée otie komi boye. Ça dit nga longa déjà kala avant que to ke batogo ana. Tout à que voyage mon la Togo. Na longwa qui na déploré qui certains comportements ezalaka et puis na tali vis-à-vis na oyo nga ya mukeka o na pesa dana mukili na mona na robanda za traité na des gens par rapport ya tala o nga na ngo parce que na miyebi nga na yebi pena mamba oyemba
donc nde nayebi makambo oyemba boye nakolinga te naza traité na bandenge moko boye te rien. Non, tout ça, il faut Cameroun Koloba traité par rapport à quoi Babando Gangelo, Babando Beto, parce qu'il y a l'offre total, ça, une émission place au cas, il y a une soupçon qui va chiffrer que en pleine répétition. Mais on y a qui en le qui ça. Pas jusqu'à niveau. Nalinga te place mon travail, bah manquement mon boy. Parce que na obeta na mouvement na yo, bah manquement mon boy américain. Et bando déranger nga. Et puis franchement, il y a déranger nga. Et puis na mitali na o naza. Na boulot na makambo na tali pe ba manquement ngo monsieur zo salama monsieur pe soto tali bien pena na sur le plan talent rien pena na septembre on comprend na pena lo ba na trop te pour na les épées batouté comprendre na sens wana na lingi mingi na calme trop c'est trop bima après ndena sima trop c'est trop na lo ba marambo tout. On comprend, je le sais, comprendre parce que tu vas comprendre dans des temps où trop c'est trop bima. Vous comprenez? Donc, Natala qui n'a longwa n'a de abandakala et puis si tu voyage na longwa déjà. Parce que c'est un peu ça okende. Parce que c'est un peu long, il faut que loba. Pourquoi chaque fois bon mon na mabemo bolongwe mba moteur comme place mon ma bozelina que profiter na ba bloc aux na 4 aux une en matin ba avion après pas faut longwe non. Bon, beaucoup na ndena longo ba vesi ba voyager carte. Hein? Ba ko kepe poto lobby. Vous comprenez? Na zotala ba avion ti, na zotala avenir. Na parce que na longo na wenge par rapport ya vision na zaki nango. Na longo ate pour na bakaro tout na nango. Place na vandia o ya déjà 1000 fois. Na zongo na wenge. Yo ba 1000 fois ba pe okantande. Te kasi to sala mission a mbale belete, hein? Na sens wana. Na zongo na wenge, hein? Pardon, dans une place na quotidien. Kuna oui, bien sûr, na kende États-Unis, na kima rapete na zonga, comprendre? Na rabo kima. Tellement na bique na talent na makambo kati nanga, na ko se face mbamo na mukilité na makambo parce que États-Unis bon manga na komi na ke kuna homo sa cop. Ah non. D'accord, Arnaqué. Ouais. Ça va na longwa déjà tant on a que voyage un peu na moni makambo mo boy. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans mon habité, il est temps. Il est temps. On a pendant préparé déjà dans ça single. Vous comprenez, moi single, mon boy par rapport au perso. Parce que la jeune, mon micro, ça nous boulons bien. On a mis parce que nous sommes capables. Je ne suis pas incapable, je suis capable. Ça la paix donc, on a fait un parlé. Et puis, on a pas kalingomba au benganga. Il faut pas comprendre ma place. C'est pas quand on expliquer nga boy, arkeli boy, tout ça les locaux boy, tout ça là. Nabi pas quand on a makam nga na nina sala na ko se mele suna makam na makambo zo proposer nga na monite za la fo. Na fandi na raisonner trop. Na monipe alaxinga tala botozana baya na monipe union fait la force. Donc net balobara ba français na français ne balobara union fait la force. Na monipe union oyo élément tozana toko sa peloko na talipe par rapport il y a vision na talipe par rapport makam na ndo linga na sala na monique na sala ngope na nouveau style new style donc yango na ndimaki idapaka to meka new style botami pe kala mingi to pesa makambo yango na un peu bref moi vérité même makambo mususu to kolobela ngo après trop c'est trop. Thank you. D'accord, Arnaqué, en tout cas, comprenez vraiment qu'on est avec lui, toujours continuer notre bêta solo. Bonne explication, il y a le but que Makamboleka qui est belé, mais Makambo belé à Kolobaso qui trop c'est trop et bimi parce que album Baosa la trop c'est trop wana dans bazo expliquer ba Makambo nyoso. Mais Arnaqué, ngasko question n'angeza non. Avant tu étais chez Ferlongwe Kuna, aux a raison on pesa qui aux qui maltraité, ba patata. Au Longwe au comme pas les rois de la forêt, PCP kaningo pesa qui wana. Jour na saka no émission, je me rappelle encore tout ça une émission avec Bosona Yambo na fina posa pe ka ba même question e sange lo moko lobi non depuis nazala kuna no ba memanga na poto te ba memanga ba peigno sur Afrique non na kenda poto te mais na community mwata paf na kemba mo poto kumisaki ningo kumisaki sko lelo okomisu na timu wata no komisu ke no ba ndeko maltraité nga bazo sala suko ozo kende na ngo wapi
tu es sûr il y a place aux autres qui aucun bande comme ça parce que déjà son moni oh ya longwa déjà longwa boy oh pas longwa boy beaucoup ten bosale lo moko ce n'est pas facile pour ça la force na mbamo comme et que nene so pesa parce que batuno so misu na bango za surbino ndeno ngana yeba partout place au Kendak basala okama parce que place au komile boko suka wa na bité que basalinga mabe est-ce que ngala non erozo ba kozaki maltraité na bani exemple na chef rigola ngala longwa te oh pas faire balongola ngati bato ba histoire baza bato mitema mabe bato balobara faire chaque jour makambo za mutu vous comprenez balakisaka ete pechuana toyembaka neti yo pechuana mwa te ilobi epako mikoma mpe ndenge mboye pechuana misiko nga nasala mosala ebele so ovandi nayebi te bozala mpe na bachance mpe bokuta osoli mpe na fe rigola otuni mpe question na nga asipiki yo mpe nalongwa mpo wani balobela yango te mpo wani nga kuna nalongwa te soki makambo wana te me nazakalanga pa faire misuda nakoma makambo boye ocomprendre mais natala sikoyo ke nakoki kosukisa carrière na ngai mpaka pa faire te lo baboyi na orchestre na bango nga nayemba 7 vocal na boîte noire bainterprétant bashibida bayemba bavocal na nga bamasa na nga rise bayemba bavocal na nga ocomprendre na sens wana bato balobaka dro bamonaki parce que na orchestre wana ezalaki après faire ce mois na mamba koyemba tout le monde bayebi yango ocomprendre na mandoki osimposer nazalaki mpena ke cheta mpena otikilo nzembo na concert osilisa yano pesa siko bato mitema mabe bamona oh pe namozama makambo boy moni bato bamona rapeti bato bayebi ke pecho étoile na nga ozwa makambo boy ke basala tu ba ekartanga bakoselanga bamakambo ebele oleli mwasi badanseuse moni ekenda na nga bonga mpe na lingla na sampasa na nga nango apui nakenda nga pa le roi de la forêt pa na wenge basalanga eloko te oh nalobango na émission tous les émissions tout na salaka elo ngande na regretaka na wenge bapesanga confiance moko penza te bazalaka sire na nga na makambo boye te ocomprendre te na wenge siko bando osala balinganga bando olinganga mais nando porter trop parce que natikalaka koyemba bavokala batutu ya bawata ya batutu ya bafaire cher de pole parce que nayemba la polyvalence sala tous les vocales donc so da totelemi nga na igwe mpanzi kuna bandoko mosusu ya ba deuxième voix baza ata première voix za te nakopalola tous les vocales bato baza na baimage eza ba youtube ekotala barépétition bamona bavoyage vous comprenez natala siko vision nanga na beti musique to fona kina bima libanda parce que wenge bando pesanga opportunité wana te neti bando bangelanga alors que moi j'étais un vrai musicien au pena nayebi na ki été na un vrai soldat na miebi kati nanga et puis natala siko par rapport à ma vision makamno ngana sala fona bima libanda opportunité yo pesa na la team nake vous comprenez na longo la wenge basalanga rien sinani okenda pe la tima okenda na intérêt natala par rapport à vision nanga natala par na moni pe na vision nanga na kepoto oui bien sûr na zongi natali mamaka mo boye désolé ça permet pas que je continue malgré les cas dans les caches dans l'ombre mukile monate na mukile ba ko mbabe wabi na ke ba commission mais na l'ombre makambe les cas ya mabe parce que moni tant tout ça la net na ba studio ba public mon na ba studio te tant tous en studio za biso moko makambo le kana ba studio c'est biso nde toyebi na niveau na lingana s'exprimer na ndenga chant na mona ke na ko mate ke na bimise lo mo bima na s'exprimer na lingate faux les amants bébé na rolobanga après trop c'est trop donc Landrine Zambaka Luka masalanga Landrine Zambaka Luka on est ensemble quoi donc Ismaël Ntima mais pourquoi bino musicien à chaque fois naza coup étonné na moni zo sala émission zo tanga ba combo ya ki bat ba yembara net ba fali poupa bat ba yembara net ba maestro non to so solo là bat ba yembara net ba maestro bat ba yembara net mais elo mo sala na bino erozana na orchestre mo boyebi ke no mo ba guerre parce que ça va guerre mususu ça esale mina ngo mena ndenga kusu sola na bango okuta guerre mo bo au kotimba mo na guerre wana ezaki moi passe na micro batelo micro on dit le roi de la forêt ke bona bien sûr ngana sala no émission ebisanga ke nga eloko na tambola la ba pays Afrique ba banda olingo memanga kuna te mena komi ba mo la team moi ba meminga États-Unis tu vois
et ça que l'homme ya ko dénigrer place au taki non non parce que na sala émission na tika la ko finga wengete parce que so naza lelo arnakula naza lelo arnaqué mais te loko déjà lobaki premier disque na yemba na vie nanga eza na wenge nga na sala émission bazo émission bato ba olanda biso ba otala ba mona ke na finga nanga wengete na lobaka M sous vérité M sous mission mo tika la kuna na wenge nanga na koyema M sous na leki vous comprenez na sens wana mais na tika la ko ignorer formation à Igor le roi de la forêt et pour même dire mon na zone vie na zone kuna pas faire na imba album te na imba single leke yango mte sala mukile monanga oui na boiti ko so to bisinga ya super tango danga na wengo kretchaka pe oketchaka pas moto ya mbona mona ba ouais c'est normal parce que nazaki de façon na longola pas cheta ezara mabe ba longola na boule net ba na limo so na bena dentiste na bena artiste était mais na tellement na bena art qualité non ezara non c'est la eza musique ezara la marambe belé ezara ba réalité belé mais lelo sigo bat bofo ba yeba ke lelo so bat ba yeba arnakula nga na yeba na van men na beta na wenge na yemba de ba leke bat ba mona nga déjà garçon ya boga kanga ka chignon vous comprenez ayemba ka bien na sens wana donc na yebi ke pour tenir nga guerre trotté vous pouvez savoir la chance nouveau style vous pouvez savoir chance tous en a Landrine Zambaka Luka et le garçon capable Bachandra Moeli sept pouvoir vous pouvez savoir chance vient en Eric et Congolo stabilité financière na bosante Nixon boutique yo yebika kama bilambe belé yo sarana mutabilamba donc parti bilé les docteurs facteur belge parti bilé les docteurs donc bambo théâtre pépito pas mon passeport rouge donc vous pouvez savoir exact moni bonjour sabiso na maman boete dato le cas et tonso sabino na makambo boleka te problème est que il faut boyebe lomo OK alors ça le lomo il faut tala ka lobby kota la appelle le loté bino bozana problème moko non bino bozana problème moko eza ba musicien nyonso e bozane loko wana. Pourquoi pas que l'on voit un orchestre mo fandi c'est leader c'est vérité que non tout mon hérité watana basala ka lettre nae que a démissionné nae a sali makambo nae pourquoi pas yopé mona que zo simba lisusu to bengi pe leader no fandi obi que tenga na moni que na comme na capable non na comme na capable ça makambo na ole ya ke okende parce que awa olo ba non normal mais total ba vidéo mususu ça ka kuna kutu baba nego loba total na lobi yote totali ba vidéo kuna kutu baba naki ko sala boy ça là qui quand même kuna babando salo tellement ça qui non ba intérêt na yo ozu ba intérêt na yo et monique non ça suna posa na ngote paf OK et comme ce ko lo ba mabe non et ça là ni atas pona yo te pola bande bon pona yo te bande ko fona lo belasko bande ko msusu ngala za mun nakola ba ngote yo pala monte non o ba sala bongo parce que moni ngane singa ngala osong samyo kana ba image o mona ta image monte na fingine ti wenge. Bon, moi la vérité monsieur ezalaka mon te ba vérité monsieur ezalaka olo ba solo mais bat ba mona net au finga. Vous comprenez ba vérité monsieur yango wana. Donc bo tenir biso na rigueur troté bo pesa biso ka chance bo lo ba bon bonne chance. Et là on senga. D'accord, next gap penza bonne chance. Bo lo ba mingi te po bozala bino pe banzambe te. Vous comprenez? So vous arrivez à Nzambe ça va. Donc bon le bonne chance. So pour ta la biso te zapper na yo. Vous comprenez? Mais rendez-vous à na bafle. Bafle ndé. Et vous bête après chez on a parlé qui dit moi longolé ate bana baleli yango. D'accord, merci beaucoup Arnaqué. En tout cas, ça n'a pas été facile, il y a cause boé parce que ça va pas. Arabe lempa. Moutounanga donc mon colonel Daniel Leko la force la bossanité de Mokolo donc la bossanité et puis papi Mokiki na no silité. D'accord, merci. La dernière question n'a pas tout clôturer na bi wana mutolo ba mingité. Mais quand il s'agit de parler à l'ikamomo boé, vérité boé, tout ça on a besoin na yo. Tout le monde a dernièrement, tout le monde a ba page, tout le monde a ba nini au nom monsieur Royal Latin Wata pour ne pas citer les noms. Atinda ki batu ba agresser yo ba panzela o mutuka c'est vrai. Atinda batu te azala ki pe wana. Bon, nga na limbisi déjà, na tché déjà nyonso na epse mas na benga ki na téléphone. Ya. Au gagner, mais mutu na sala vie na kwa na yo comprendre yo sala vie na yo nga pe na sala vie na nga
Donc, l'avenir appartient à Dieu. Tant que c'est là. Mais oui, il y a que Limbisa, qu'est-ce qu'on peut nous mettre à niveau de la police? Mais avant de Limbisa, pourquoi pas R Sala qui bon au canon le beso benga qui au commissaire on a nini et qui n'en a pas net banini à pro bengi. Et là où Sala qui n'a commissaire on a la police, c'est parce que individu, soit il y a tinda et tabatu, mais il y a mort individu à Zala qui ana. Et puis pour la sécurité, on a fallu ba jipe kota. Et personne n'a nous voya na quartier, ba ya tout ba kima. Donc par rapport à la sécurité, parce que nous avons taboutou. Je rentre souvent tard, dans le grand soir, donc. Et puis, on a un mbi laté dans le pan. Mon caméraman n'a pas filmé. Filmé, mais nous avons mal, on a mis un mbi laté, mam bazati. Donc, des fois, on a tué et puis on a un mon gamoko, la volant. Donc, on a pour la sécurité, mais Nathalie, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Il y a na vandeka na moniti. Na makambo na ngana sala na ozana tante na gendaka ba parquet na gendaka kosamba na gendaka non na concentrer studio na zo concentrer na zo bimsanze momoko nzembo wana nde ba comprendre toko katante moment eloko moko nzembo oyo kaka extrait kaka non ça l'extrait bon na OCP sa professeur Julie yale il fait na Chims Kabengele koka na Chims Kabengele ya mère de la thé mon vieux Gomaswe donc yo ebindingi za la chodage Fonseca on a la grippe hein on a bien forme on a la grippe na lobela na salika po mama sali afananga oyo nzambe tindalanga ne langane dani azanga ngana zaye love sude pour di bo nelanga batea kabisa tomi batela na malili na tango mvula tokimela na parapluie bongo bashoka bolingo na kemela wepi awashera desida boya ngai le professeur Julia Ndimia Kende Pole Katalaye Soso abatelaka bapuse na ye eza mauvais soki na bateli yanga chéri ata de shona matete na kokota pona yo bébé l'essentiel à se protéger na bakulu na love tika na sauvegarde ta bodia bolingo na tikalie na garde robe na nga na bombango jalousement potoke ba projet na ngai ekomaki sel tango chéri desidaka kenda tika ngai singleton nalingi kaka ye nasala nini po chéri comprendre nga na lova e fou kantita maya miso nanga ezo convaincre ye te po ayokata mamawa nabimi namibwaka na immeuble po comprendre nga na lova ye jefenjadie le teta poazoka sereka champion ye nakoki te komona yo ndene na basusu jolicia sampie D'accord. En tout cas, oui. Elanga. D'accord, nous voici déjà à la fin de notre émission. Moi, message, je vais encore retenir. Echeverry Mozango. Donc, prêtre, solo, quoi. Donc, tu vas retenir nouveau style, nous style. Et il y a un sika. Donc, bon messana, Robin, moto moyembi. Donc, oh, mais c'est les chanteurs en français. Motomo Yembi, na lingala. Na lingala, Motomo Yembi. Donc, vous êtes reconnaissant que tout le monde a vu na fila longwe na komi le fils du maître. So psingala za reconnaissance siko naza reconnaissance wana na sala wapi. Te bandat kuna ni. Est-ce que na fingi mutu? Na bandé dans le sens que moi reconnaissant. Faut que naza flatteur te. Vous comprenez? Naza flatteur te na kosa lo monte. Mais quand même ozana ba bon souvenir ya kuna na. Ouais, na kende États-Unis. Na ki ma pété. Ouais, tout ce qui est commun, boulot de boulot, tout bundane trop na boulot, na champ.
parce que nga nazoyemba niveau na oyemba sikoyo eza naza likolo kuna banda bomba mususu po ba ke un jour oyeka osayino de passage na kuna nanda oyemba kutu makasi yo na tende na likolo lisusu oyemba te kasi na ke sikoyo aturo na pesi sikoyo naza pena ke mo na Jésus roya pe na bimisi na beti par de baba nazongisi Carlito hein. C'est quoi le rôle à Pakal Gomba? Il y a un leader de l'air leader. Donc Charlie Pakayaba a encadré par rapport à Mbappé. A encadré à Mba. Il y a un écart encadré dans Makambo pour tenir rigueur, tu sais. Charlie Pakalingomba moto a Silisa Tembe donc a Fukamisa Tembe Charlie Yaba. D'accord, merci beaucoup. On est déjà à la fin de notre émission. Là, c'était Arnaqué R. Kelly. Babi moto moyembi comme les moto moyembi par rapport à charme par rapport à Koyemba tout comme déjà la souka. En tout cas merci à tout le monde qui a joli à son pays. Bon continuez toujours de s'abonner. Merci à toi Charles Kiwele, les nobles le plus frais. Babi moi na mukina ba moyen na ye petit mais costaud, des gros bisous à toi. Merci à Joe Lili Atalan Chéri à nous sans oublier Jojo Ngonda Imen prêtre 3 fois prêtre. Donc moi les ces amamulaï parce que bato on débat ça là parce que toi la producteur tu comprends tous une absolument là moi Jomo ba chebiso là on est tous au garage Jomo ba pesi là pour tout ça système n'était toi la producteur tu mais tout ça déjà pas tous en andiaï tous aussi ça générique semaine yo pour soutenir biso pour ça la chance atete beaucoup ça muto ana bozo butanga comme aza mukonzi ata bato ba respecter kae aza muto a famille aza muto ya kilo makasi na makambo beaucoup c'était donc na pesi mbote na Jolili Atala en chair et en os na bosanité Marciana Mbi Atala le président Chims Kabengele Rigo Mansui mon vieux London toujours prêtre azamoko papi Zeka Luzeka prêtre azamoko Zeka Luzeka prêtre donc na bosanité Djibol Mbala mon ami pendant Katala Sheraton Bonheur Chibala l'homme visa mon pote na bosanité le professeur Gilles Yale commandant pour toujours on est ensemble Amos Kabea Jordache Fonseca Landry Nzambe ya Kaluka na bosanité Chandra Moli 7 pouvoir bien merci Manzambi sans oublier Hello garçon capable batutu balinganga ya nozi mwamba na Afrique du Sud Poison Kasereka Blanchard Azona le roi soleil ya nozi mwamba encore. Merci beaucoup, restez branchés, bisous à vous.